namo kurera namo. Bonjour, bonsoir, allo, bonjour. Est-ce que vous avez bien ma vie? Muko wazima, muko wazuri. Habari yenu wadada zangu. Wadada zangu muko wazuri, niandikie kama muko wazuri, kama muko wazima. Mbote na biso tuba tubolinga mama Elia Nitu, mbote mino bosipira na émission na biso ya papa pour le mariage, mbote mino boska allo bonjour. Bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa. Mama Elia Nitu aina matia na ebo ebike. Mama Elia Nitu za mta polémique te mama Elia Nitu elle so matia moko ya malamu, ba matia mo éducatif. Mama Elia Nitu abaki émission za pona obi c'était mais pona ko bongisa émission mama Elia Nitu za ya polémique te. Yango no baki bana bobenga ba mama pe bosa ni bobenga ba papa. Émission na bino yango bandité pour le mariage ensemble. Suivant maman Elia Nitu, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Nzamba zombatela kimeza ngana za bien, fumukanda za bien, bala baza bien, bakoko baza bien. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors bien peu beaucoup la ngai que maman Nitu, biso pe ça va comme ça na sa nini, na se preno ka moi. Ça nga moi la il ko na ka eti botinga moi diki pe ça ni et ça nga bien ba ke ba nga baza bien, ba je be maman Elia Nitu en tout cas. En tout cas, Jules da Samantha, gros bisous, n'a pas Jules da Samantha. Monia, c'est prendre bino, hein. Jules da Samantha, je te fais de gros bisous. Jeanne Ramazani, gros bisous. Et où tu pas maman Elia Nitu. Gros bisous na bino surtout. Après ça, gros bisous na Pandu Kanza. De gros bisous Pandu Kanza. Yo vanda wana kaota maman Elia Nitu. Kando lubaki vanda. Scotché cimenté vandi kata maman Elia Nitu asani awali ka vanda sani otaka maman Elia Nitu. En tout cas, ezo sala nga bien, ezo sala nga plaisir. Lelo to kosola sur la polygamie. Et puis maman Elia Nitu, préparons-nous pour le mariage. Nous allons parler sur la polygamie. To kosola makambo etali polygamie lelo ngana bino to kosola makambo ya polygamie. Polygamie ezaka na ba papa. Moi c'est monté na mukila bala ka mibali. Basi bazaka na ba makango mais na mabala te. Moi ça koza za na libre, ana makango na gauche, ana makango na droite, ça dépend des montres. Ce que nazo la polygamie nazo ba vraiment ba papa na biso. Nazo ba pesa mibali lelo ezali ka mwa mibali. Mama cha papa vanda wana talise émission na makasi. Talise na makasi penza. Atala parce que concerné vraiment ba papa, eza émission concerné famille pour vanda bino surtout bosanini botalito sur la polygamie. Ba mibali ebele baza ko bebisa ba vie ya basi na bango, baza ko bebisa ba vie ya bana na bango. Pourquoi? Parce que mibali mingi bali ko vivre na polygamie. OK, polygamie ezalaka na tango ya kala. Na tango ya kala polygamie, même na société na l'état balinga polygamie te, mais quoi mibali balinga ko konza linga za basi mibale, basi misato, mona pe na poche loko malonga ezate, monika basi ebele boy, c'est le côté pour bolingo za na ngope mbongo te. Surtout c'est comme la polygamie ça parce que bana bazo za ba victime ya ba polygamie ya ba papa na bango ya ba papa na bango bana bazo ba victime ya ba divorce bana bazo za ba victime ya ba séparation basi bazo za ba victime ya ba comportement ya mibali na bango. Voilà pourquoi nous sommes makambo etali polygamie lelo. Et puis tant que c'est comme la polygamie nazo ke ndeko pesa solution na ba papa soko za polygame ko ba ndenge nini ya kobongsa avenir ya bana ba mama ebele balela kana kati ya ndako mabala ba mama c'est vrai bakanga ka motema moi ça ko vanda kangi motema mobali ki asali bêtise mama vandika ki mobali nanga papa bana papa ki ndasali bêtise papa bana sikoyo okomona papa akeya bote tana basi 7 ata 8 ata 9 ata 10 ndenge kaka lingi mais papa basi wana nyoso yo boti na bango est-ce que avenir ya bana yo tali avenir ya bana avenir ya bana yo talité yo talika ba semence c'est pas ce que ne ko semence que ne boka ba maki OK boki maki le ko soso pa OK boki maki atok bi remplir la terre yo mutu moko boti bana 30 yo mutu mo boti bana 40 botala kutu na jeune na biso oyo awuti ko tika biso oyo jeune na biso na artiste na biso comédien à 37 ans il a laissé 11 enfants botala niveau nini ba papa na ba maman baza ko tchabana na passe mais faut au côté mingi le non qui n'ont pas mibali parce que mobali bien de bokenda ko linga c'est vrai faut que ça partager parce que basi pe yo moni déjà mobali za na bana 5 qui ko bote le 6e enfant situation exacte malongue exacte mobali na bana 7 qui ko bota 8e pourquoi lipa ko senge pa ya bato
fanta kosenga pa bato elamba kolata na nzoto kosenga mesh kosenga bozo vivre na kati ya matolo moto vivre na matolo na matolo na matolo kaka pesa ngaya piata ngaya pesa ngaya pesa ngaya. Mais comment mobali aza déjà na bana 7 yo kebetele o kebeta uti ya mwana yo kanisi baso na babote ki bana 7 bango bazaki batute okanisi bazaki ka mabe basi wana te yango nga na oloba ke soko moni mutu aboti na mobali na bana 7 bana 5 bana 8 ye moko alingaki po moi sine mutu amemaka. C'est la femme qui donne la vie. Moi, c'est mutu amemaka zemi nde mumemaka mwana. C'est que moi si ye moko aza fanatique ya mobali wana. Voilà pourquoi Saline ake kobotele 8e enfant, 9e enfant, 11e enfant, 12e. Et la kisi ke basi wana nde baza ba fanatique ya mobali. Yango basaka nini kokende kobota bibota bota. Mais tant kobota il faut ta la pete. Et si kadi na chelo kolo, tant na okende kobota. Est-ce que mobali oyo akosokipe na mwana? Esalaka ndenge nini mobali ana mwasi na ndako na bana na ndako osolaka nena ndenge akobata ma mwasi na ndako ayebi te. Epai nanga kutu nayebaka te soki bozali, c'est l'essentiel. C'est nganga nyonso nakoki kopesa e kasi yanga na boito kabola e ha epai nanga kutu nayebaka te soki bozali. Nayebaka te soki bozalaka etalinga te. Nayebaka te. Bayembi bayembaka yoka nzema mokili onde makambo elobi. Selioyo ozali kolambela maboke ozali se kolekisa tango na yo pamba ya Docteur Makenja ya di londole ya yo kilikambo sele ba kolambela maboke okolekisa tango no pamba na kolambaka ba maboke na kozika maboko na kosala boy okolambaka okosala boy okolengela ko kosombela shemizo okolekisa boy tango na yo pamba okolekisa tango ya pamba pona butu azonga ka pena mwasi na ye apesa condition na 20h kobenga ngate na sina koti na ndaku nanga testo pe kotinda te poso eleka te mwasi nanga funga mato lokola mbwa yoki moyibi na porte walinga nini atala ona abike basi o bazaka ba deuxième bureau so za deuxième bureau mobile to troisième to compter lokola fanatique donc oza lokola fanatique ya mobile yango yo olingi mobile donc oza fanatique na ye kokanisa te ke so za deuxième bureau troisième quatrième cinquième ke mobile alinga mwasi na ete alinga kayo totala kaka ba mama photo te ya mana makambo ebele ya totala ka tango ya liwa ke mobali akufi atozaki deuxième atoki troisième okomona te mwasi te mutu akozala wana mutu mosusu aya kovanda wana te toke mosika te tolaka ba artiste mwasi bavandaki ne komone kutu na ya mwasi yango babiso kasali makambo komone pe kimi nango ngai aboyi kutu na ba fleur oyo baye nango na bambanda oyo azo kontela kwa bambanda ba fleur kutu aboyi baki no chona cercueil boyi bilikambo bombanda zu ya bombanda sila ratea zu ata mobali akufi aza ebembe basi so bokutani bosaka zu azane likambo motema bolingo eboya koyoka masolo ya bombanda na matoi okokoma bilobela ata na miso bato kosala n'importe quoi likambo bombanda ata mutu aza ebemba ata aza ya kokufa esalaka nango azuwa esalaka motema pasi me mutu asa akufi na ye esekaoki nango etolo mokangami etolo mokobouge su te etolo mokobouge su te esekangami nango ya place moko me zuwa kaka na motema ezangaka te yalokwa nyoka nyoka ata babomi ye ata asali une semaine 2 semaines so nyoka obangi nzoka aza ya kokufa ye nango aposa pamba mozo banga do bombanda eza ndenge wana likambo bombanda likambo bombanda do zuwa bombanda esilaka te bapapa bino nde boluka polygami bino nde botyaka basi na baproblème bino mibali botyaka basi na baproblème koto oza na mwasi koto oke kobota de gauche à droite par-ci par-là oboti mais bana wana yo oboti oassure avenir na bango te avenir ya bana oassure yango te parce que baparent baza na responsabilité ya koassure avenir ya bana na bango papa omonaka mwana 2 heures du temps aussi miselo okei omonaka mwana 1 heure du temps bamusuku to bamona bana te mwasi alingaka te soko olingo mwana fo ya pa nanga azotala pe eso na kepa na ye kuna okanganga lisusu abwakanga na mbetu anayo aboti su mwana ya mibale omona mobali so mpesi mwa discipline abandi kokima omona tala bana de gauche à droite bana baza bénédiction ya solo mais bota bango pe na programme
nangina lobaboy makambo ya héritage soko za polygame il faut oyeba ndenge ko bokola bana na yo soko za polygame oyebi ko bota de gauche à droite papa yeba ndenge ko sengisa bana tango za na bomoy liwa tango yaka elaka kate elobaka te moto akufa na sa apungi moto akufa na salle de bain moto akufa na ako eza na ndeko mususu akenda na hôpital po kende ayoki moto pasa bina ke na hôpital azo rouler na voiture na akoti na parking ya hôpital agare po moto kakati moto acheka mutu boy akei ba porte ba otala ka boyebi buto ezaka mwa kimia ba otala mais mutu wana na voiture nazo kitate bonene ba ya kotala boye mutu akitsa mutu bazwa boye mutu asala nini asatika kibiso deja liwe sezwaki asa kufaki asa kei yango wana ba papa boyeba ko assurer avenir ya bana na bino ba papa polygame boyeba ko sangisa bana tango boza vivant tango oza vivant papa yeba ndenge ni ko sangisa bana na yo kozela te na mkola suka bana ko bamba mwasi no mabanga ba traiter mwasi no na mabe aza mwasi moko mabe bana baza na problème te aboyi bana mobile na ye bana na ye ndako na bana bali bana ba makila moko ya solo baza makila moko mais ye muto ya kufio ya komi ebimbe na se tango bande ko bota bana eska bande ko la ka mwasi abande ko ebisa mwasi ke na boti bana de gauche à droite abande ko lobate eza basi mususu so alingi mobala bi mwasi no yeba te le côté parler ko ngana osenka mwana to bota kaka loko mwasi mpe batanga memazemi asani ni mabala bana mingi babota na piège pe ya basi alingi tellement mobile aza pe occupé za ya bato mais alingi tellement sali nini a piéger aboti na pe mwana bana ya ndenge wana baza ebele baza vraiment ebele bana ndenge wana bana baza fruit ya bolingo baza ka fruit ya bolingo ya mwasi na mobile bovandi boka ki photo bota to bimisa ba fruit ya bolingo ba muso ya fruit ya bolingo te ba muso za ka ke po mwasi alinga ki mwana mobile alingi te mwasi alingi basali nini mwana botami yango toza ko yebisa skona ba papa oli mukolo yo ko kufa bando traiter mwasi no ka mutu mabe aboyi bana mobile ne metango yo kende ko bota bana ko senga ke permission te o laka ki epete ke na ke ko bota o boti bi bota boto boti bi boele na yo ebele papa lokolo boti bana na yo ebele loko yo ko sala avant liwa ezo yo po tango liwe yaka elobaka te eloko nini faut ko sala ba parents ba polygame balo boza ba polygame vandisa mama ndako mama ngai na bota na Clémentine no moninga boy ngai na bota na Pascaline ngai na bota na Marie ngai na bota na Chantal ngai na bota na Eugénie ngai na bota na Élisée ngai na bota na Marie-Jeanne na bota na Marie-Claire na bota na Myriam. Donc basu wana nyoso ngana bota na bango poli weza lokwa moyibi e yaka ezoka mutu pe simizela ekei olina sima na ngotika komona pasi baba ndako finga yo pande koza kolelanga baza kofinga oke mwasi mabe aboyi bana mobali na ye yango wana mama na posa osani ni kolakisa obana na nga nyonso to sangisa bana oyo botinga na kati ndako na ba oya libanda baza makila moko baza bandeko to sangisa bana mama na yito sa nini to sangisa bana osololi yango deja na mwasi na yo tango zana na bomoyi kozela peut-être ko komi ko bela o liwata te tant koza en bonne santé siko ngo sane mo mko anta musuma kembe sepenza na lié sacré penza de makembe sepenza ezaki penza ya bien ozu mama na era makembe se wanati ozuira na era ke mama tala ngai na kotambola na ngai et ya de femme avec ke mobile na nga courir de Japon basi baza avec ke mobile na nga za mobulo yo pe mama loko avec ke mobile na za ka mobulo mama vandi sa pe papa o vandi so ebise papa ne ko za ka mobulo ne bi ko za na basi ebele de gauche à droite soko za na bana la kisanga bana na yeba bango bana wana bakovande pa ba mama na bango bakoya kovanda ndako na ote papa la kisanga yi bana na yeba bana soki pe papa yo moko fungoli lenzela ne bato bakoma osambela bato moko osambela otaka mobile na nga za bana baya okamati oyebisi papa yaka na bana papa ye na bana bovandi na bana papa osali olakisi bana nyonso na bandeko moni yaza union de la famille yaza deuxième yaza troisième yena botaki boyi na ovandi na bana na osali réunion expliquer ba onke ba o nyonso baza bandeko de toute façon ana poto bato ba bi famille recomposée za la ndenge nini baza bandeko boza bandeko pourquoi ko sala ndenge na ko 500 mo po soko kufi baba ba mwasi no mabanga te ke mwasi mabe bomuta mwasi mabe boyi bana tango mwasi azoboya bana ndenge akina bolingo na mobali ye yebi teta musuki mobali bote libanda il faut pas comprendre ce qui nazolo ba bona yebi tina naza koloba
ta musu ya libaki teke ayebi mobala ya mobulu mais ayebi teke na libanda pe mobala bota bana 15 ayebi teke bota bana 4 5 6 mais tant mobala tie mutu na si bokomi ko traiter aza mwasi mabe botala aboyi bana mobali yango wana pe makamone ko marate mobali yo faut ça la regroupement familial na yo pendant que tu es encore vivant au sein du regroupement familial na yo ozi bibole na onyo so sangisi bango okamati olakisi bana na bandeko de père que bana pende bazakana okoselo na bana oboti bango kaka voisin aza pemini ayo boti se mo sino yeba te ba otanga école moko bana abalingana ka partie ya classe okomona na école bana bake ko lingana bake ko kwa na inceste okosala nini po makamona esala mingi okomona bana bake ko lingana bazotanga école moko po batu mingi mwasi ya ndako kana difficulté ko yeba mbanda mais mbanda akana facilité ko yeba mwasi ya ndako po mwasi libanda aza ko yiba loko mwasi libanda aza ko yiba akolinga yeba mwasi ya ndako aza ndenge nini po so amone na nzela yeba ndenge okima ubia ba ndenge obokele mbokela ubia basuki ndenge nini akoko sala alors okokozala ke place ovandaka oso trichana mwasi moko azaka femme seule mwasi kina mopanzi oboti sepe mwana na bazuki ndekol moko na bana na yo bana na kokola okomona mwana no ya ndako akiko tombe amoureuse bien amoureux ya mwana wana yo parent oyebite bana balingani mukolo bana bakolingana balingana comme na présentation baye ko yeba fiançailles tant fiançailles ezo ko sala maboye yango wana er mususu soki mwana yeli okuyeke papa na ngina bala avant oyamba libota mobimba benga na fiancé mwana yo aya bokuta na bosolo la bosala connaissance boye bana eza peu important bakwa na fiancé boye yo tali garçon na moteur mais c'est mon garçon mwana ngamte maele silio ba papa piqué crise bo comprendre te abela attention te mkwana komi na attention pona nini po amoni ki mwana ya bota libanda alinga ko bala mwana ndako ba papa bobongisa bana baza kolingana bango na bango sanke ba parents boyeba bana pe ba innocent omona papa moko ayeko yeba to mama ayeko yeba ki azaka mona mobile nanga te ngape to botane azupe secret bombi na motema aboyi ko bimisango pona nini amo déjà que mabe moko c'est ça ni c'est koti ba yoko ba ke olingi ki mobile abato mosko makamne ekomi obote kana mobile aza déjà parce omoni eza dangereux ba papa tango so lingo za la polygame olingi polygamie papa bota courage vandisa mama bana ndako lo bana mama bana ngana aloko asoso mobile partout na kendaka na boka ba maki na par-ci par là na kenda ko boka ba maki na eza ebele o sangisa po mama kobeta yo te akoboya pe yo te sangisa bana boyeba ndenge ya kosangisa bana tango bozana bomoy tango proposa vivant yeba ndenge kosangisa bana na yo apart kosangisa bana babisinga su mama beta sete pona assurance ya bobsek eza important eza très important assurance ya bobsek bandeko il faut ko sala yango assurance ya bobsek na yo na mokili oza boye yo muto lataka yoshi yo muto makashaki ya Chanel yo muto salaka boye bazo mono partout ozalaka partout esika bato asango baza yango place yo linga kozala oliko yo kate bato asango ba place bo oliko yo kate matanga ya place bo oliko yo kate musique ya place bo fete ya place basi ba yeba yo tango ozokende na kokanela nso ngata ngata na okenda okota tango kesa no sala ngasuki mo peza ya jaune po na kota ka wana bato nyeso bato ne batalanga eza na ngoma bete omona peza mobile ozitale kota mulayo tena mutu po na kota boye banzele nyeso batombe eza na ngoma bete mais problème eza ke bongisa vie na yo mutu assurance obsèque est important bande koto ye ba kosala ba assurance wana futa assurance de obsèque na yo mukolo kocha mutuna na se okufi basalela cotisation te pona kokunda yo baka mata bakene na banque assurance na yo ezali basombeli yo basali yo kavo na yo cercueil na yo bakundi yo bato banyoko mata pona kolukataka mbongo asal na ya mwa fanta komelisa bato c'est important kolatisa ka nzoto na te linga nzoto na ti mukolo kokufa ti mukolo kota na sama beleza na bolingo nzoto na tango za na bomoy opokoli nzoto mafuta olatisi yango elamba olesi osali nyoso osakani obeti ba makaimbe senengo lingi metango ebembe pe yo ka soni tango so tie mutu na mabele ba asa na assurance te na assurance te to sa cotisation makabo ko sa ba cotisation ko kunda batu il faut batu esila parce que tozo vana na poto de to vana na poto to sala ka ko to sala ka biso nyonso vraiment s'il vous plaît to yeba mama ningisa papa nde to vivre est-ce que assurance obsèque so sala papa ningisa mama est-ce que assurance obsèque so sali déjà eza vraiment important
po mokolo yo kotiaka mutuno na mabele oyeba nini bakokunda yo kotikela bato batikali charge te po ntango ozolata yo moko ntango ozolia yo moko ntango ozosala baviva baviva na yo moko. Alors pourquoi mokolo ya liwano bato fa basouffrir babanda kosala bacotisation eza conseil bato mosusu aza polygame tolobema bapolygamie lelo okufi mwasi andako alobi kasi basi na wana basangisa mo mpona kokunda mobali ti tango etolongo bandeye kosala biso so toprofitaki nango bango so basangisa nini mbongo ekoma mwasi nga aza mbongo akosangisa te mobosani ke 1000 francs ya mobali wana oliaki yango 2000 francs ya mobali wana oliaki yango na nango te nga na kopesa nange eloko te mais yo mpo oliaki yango. Alors tosala assurance na biso eza important papa maman toyi baninga kosala assurance obsèque na eza vraiment très important baninga banyoko amata mpona koluka sale place nini bakolelela yo baluka ta sale place akolelela yo nde baluka mais eza sute babanda koluka mbongo ya cercueil babanda koluka mbongo ya libulu. Non, s'organiser s'il vous plaît, organisons-nous s'organiser mutu na mutu ayeba kofuta assurance na ye ya obsèque na yo mukolo kokufa bato banyoko matela bacotisation. Oza polygame vandisa bana sangisa bana na yo bayebana sangisa bana na yo bana no bayebana yeba kokotsa bolingo na kati ya bana no parce que bana tango bayaka na mokili basenga ba parent te mutu moko aponaka te famille nga na bota ma famille ya baluba na bota famille ya bamongo na bota ma famille ya banande na bota ma famille ya banyamulenge na te mutu aponaka te mutu ayaka kaka na mokili po ba parent mo batie na bapesi vie batie na mokili. Alors bino ba eboboti de gauche droite bana par-ci par-là boyeba ndenge ni akosangisa bana na bino tant que bozana pendant que boza vivant boyeba nini boko kosangisa bana papa ce que oza pe na moi bien moko boye luka nini tikela bana na onyos ata na compte na yo papa oza ka ata na 1000 euros oza na 10 enfants sala déjà ba testament na makamno sur ba que j'ai mes 10 enfants 1000 euros nanga obropesa moi nanga 100 euros 100 euros 100 euros ekozala kaka malamu parce que eza mukumba na yo moko papa yo ndeko koluka mukumba yo ndoze kosala makembese na par-ci par-là tango bande oka bisengo na yo bilenge ezalaki ya yo moya bilenge le bata Didi Kambala joyeux anniversaire hein, joyeux anniversaire toi Didi Kambala 50 ans en tout cas ça s'est fait vraiment eza osali jubilé na yo en tout cas joyeux anniversaire à toi Didi Kambala bonne guérison penza masunga yo santé na yo ezonga bien hein, santé zonga kolongo no pona bilenge continuer kaka bilenge Didi Kambala hein bébé bio. En tout cas, nzambe vraiment asala yongolu obika. Nakanisi boyoki, nakanisi toyokani na o nakina ngoko sur la polygamie, soko za polygame. Éducation ya papa za polygame ezaka difficile pona ko éduquer bana, mais bo meka kosala effort. Bo sangisa bana, papa sangisa bana. Bano boti de gauche à droite, papa sangisa bango pendant que ozana nous vivons. Pour ce qu'on se koufi, même ata va traiter moi si na yo aza motema mabe, aza moi si mabe, asangisi bana te mata sangisi te. Baba na mobile yo so na place ngo sangisa baba na mobile. Tant uzu abomandenge ke matayo na butu tant wana besoin mobile azate, aza pa moi si wana mususu, pa baboti ne mwana. Tant oza besoin mobile ta musu mwana obela mwana azate, apa moi si mususu yo kanisi mukola suka suka ezayo okolobaki ona sangisa bana. Basi toloba na biso kaka tokondana ka baninga parce que tokana place na bango te yango tokondana ka otala bota tango za na bomo ebobenda ne mibali matoyi yo nyoso yebi mama ke mobali nga za mo courir de jupon oyebi même ke mobali nanga 20 bala nga botaka bana moko avant oyebi ke mwasi nanga avant to bala na kutaka epe na bana wana tobeki bango famille recomposée il faut ko sengisa bango nyoso ba yeba na ba koma eloko moko bazala mutu moko bazana bolingo bazana bomoko bazana boyokani il faut ko yeba yango bomona biso nekolo na biso pardon excusez-nga nekolo na biso baluba ya obo mona ke tozaka na bolingo pourquoi toka na bolingo baluba bakaka bandeko biso toka na bolingo parce que biso ba papa na biso baluba soki na famille moko baluba polygamie ezate na ebité soki ata vraiment na ebité en tout cas moluba taza pasteur face à la polygame bon moi te ba poto to eleo kemikolo ka baluba kana baluba ti moluba taza pasteur face à la polygame. Bolande la bango bien au que de kutaka molu bata pasteur face à la polygame. Polygamie ezana makila na bango. Yango bomona ka papa baluba bango ba yebi ko s'imposer. Papa moluba soki azana mwasi na ndako. E ki aboti libanda yo ko yeba ke ye azana na abota ki libanda. Ye bando yana mwana ndako.
akoya mwana ndako po okoboma pe mwana te akoyelo mwana ndako akoya na bana na ndako mama tala mwana yeyo et puis papa biso baloba basaka ne po boma yo penza bien buko penza makolo mwa mwasi na libanda boti mwana zu mwana pesi yendo ina yo tango yepe na mwana biso ndo ina oye wana ndo ina nga uti wapi nga na soso mobile na tamboleka bona cheki mama ki quelque part mwana wana pesa ko ndo yeyo ba mama baloba baka muta munene muteme se babokola na baba na bamanda parce que bakola kana ona mutu ba yebike biso baloba to kana polygamie makasi polygamie na balubi ezele kwa osakana te na mutu abenga ngate ko mama ile ata ko sambela mutu sambela kana ndenge ne ba pasteur bino boyeki baba polygame ata o baba luba te ba boti de gauche à droite ceux qui vont servir ba pasteur mingi na ba église au mona ka mona mo protocole abo ko la soso chérie na et nzoka chérie ngona ni pasteur abo tra pasteur mwana abo ko la soso chérie na chérie ngona ni diacre abo ko la sebino diacre wana même na ba église ba de façon mikolo ba bêtise ezana modèle yabo mona ka baluba kaka to baluba za teke o to papa moko me mama moko teteza boto to aka bandeko yabo mona ka baluba to liaka na sani moko e uta ke éducation na famille bino so to ba chibino fufuta lebele tala pondu makelele mke bozo liaka ka bo me ba santa ko bo yo ba santa ba funa ba pondo bo mono o ba santa baluba ba susuna ba funa ba pondu ba parana na biso ba sangisa ka biso yango soki naza koloba na tina bandeko mama tuna papa ozana na bomoy à part bano misato bana ndako obota bana combien libanda yelanga bana wana na yeba bango yelanga bango na yeba ba yeba na bandeko na bango za important ezate na sima ya liwa so mobala sa kufi bokomi babota pe na iti yipe babota bana osabo omona kuna te yipe bana ti boyena osala bana mokomi ko batama or soki mobali azoki bana na présenter bon ndako kobata mate yo poko ya kolela ka mobile libala to makango nyoso se kombo mwasi ya kingandie nze mona boye bien motane za mamuchala mona mutema nze man libala to makango nyoso kombo mwasi ya nini ya kingandi nde bayema na nzembo wana siko soko za makango eki obotaki mbala no bayeba ni te po ya kolela mobile e koma pasi okoma difficulté ko ya kolela mobile ande ko mwasi ya ebisinga la mama Eliane ngai na ya na nga mwasi na ye koyeba papa na ngai na 30 ans nene koyeba papa na tikala koyeba papa te nga 30 ans leki na nga 27 ans mama na biso nga bokola biso moko mama biso ni papa na bino akufa papa biso akufa nzoka nde mama na papa loko bakabwana mabe ayebisi bana papa na bango akufa na Congo kuna wana lisolo ndeko a déjà na poto na betelinga lisolo na yabi mama je me suis tofanda ka boye to mona ka mama bandi kolela oh mama ozolela nini ozolela nini moto ya kopesa sa monda bi okasi yebisa bana vérité nzoka nde mama na kati ya ndako abala kine mobile na ye mususu lokola kosa ki bana na ye ke papa na bango akufa abala ki mobile na ye mususu azo vivre na bana ne mususu aboteki na sima bana ne wana mibale abotele bango bana na sima mama ye kovandisa bana oh nana matanga boteke matanga nini oh papa bino akufi oh mais papa biso déjà ça akufati oh te papa bino zaki akufate lokwa to kabona ki mabe na papa na bino yango na boya ki boye ba papa na bino yango na bise bino ka akufa papa bino zaki akufate papa bino uti ko kufa bana babi papa abota biso azaki vivant mais maman ozandoki papa zaki vivant oh papa bino azaki ko papa bino akufi il faut kaka tokende matanga bandeko mwasi anda kwa vandi na matanga ninge zalaka amona kaka mutazo kuna na bana na yeka na famille pe na sima bobi le kwa ndengo na mutakenda ye mote faki na famille po bacha ye po apota musuma bitumeko obima aza na batu ba ideye bakende kabwe Antoine bala bango yeyo ya liboso ya comme na 30 oh musoko mina 27 Antoine kolo mobala atali Antoine bana 30 nini abise mama bodo mama tika na mama makamno zoloba bazaba na Antoine mama baba na mobile na yo bana batemi bazotala bota ke bana o babotemi ayibi papa te papa kufa olela endenge nini bana bazotala na batu bayiki na bango ye mwasi ayi azakolela Antoine ayi ko Antoine bana asa kufi ayi na bana mi bala Antoine azaye bebe est-ce que Antoine amoni bana te mwasi andako abise mama bima mama famille mwasi ndako bima mandakala oyo biso toyeba teke bima nzoka nde Antoine pe ava abala mama ndako Antoine abotaka pe libanda mais lokola Antoine azaki na contact na bana te lokola Antoine azaki
ayeba place moi ça va parce qu'elle s'est remariée à sa souvie na mususu Antoine asengisi bana te bana bazona ba omukola suka mama ndako boyi bana siko mama la ndako bino ba condamné o ba ka makila kise ta mususu ba koza lokuta nani akoyeba vama ke eza makila mobile na ye bo condamna ka basi te siko mweke mwasi aboyi bana ta akoyeba ndenge nini po kolo makembese o akende ko sala molimo apele ngendu akende ko sala makambo ke ba kina témoin te ba ke mombale na mwasi wana siko to bino bo condamna ke il faut ka sengisa bana mbala mbali ne akoyeba est-ce que yasali ADN asali makila po ba ke bazaba na mobile na ye botala mama zo na bana na ebembe moko 30 ans moko 27 ans ke papa na bino akufa aussi longtemps ko sebisa mama papa akufa kala nzoka papa azala ko boko ebisa botala bozoba ya biso ba mama moko ezaka ata bokabo na mutu mabe lakisa bana kolo na bango mbala sima ko ele bino émission ndenge ba mama obakanga bana bana to bakola suka suka balukaka bakolo na bango pona lelo kasi to suki awa ba commentaire ndenge to mesana nena biki polygamie soko za polygame sangisa bana et puis na singa bande ko boye ba kosala ba assurance décès na bino boye ba kosala ba assurance décès poso okufi ba obatika lo pesa bango paste kana na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata nzamba kabisa kuna nzamba nimbe shaneli bana betu bons bye bye. Nikata sheni shiri papi ninda shai wae Kaitana kuningune papi ninda bai wame Namo Utengeta namo